Bonjour bande konangai, bonsoir. Nabi que vous osez la boca mamoulouba réagir na comment on peut dire comme exchange entre le président de la France Emmanuel Macron na président ya RDC Félix Tshisekedi. Bon, je pense que tous les deux ont présenté certains points selon perspective ya mutuna mutamoni que point n'est pas bimi c'est ça valid. Là où quand même j'ai une inquiétude envers Chilombo, et c'est que Chilombo n'a pas conseiller. Peut-être il te sera mieux. Il y a na position à lamentation. Tu te lamentes trop. Parce que ton matapeto qui t'a ça, ce que Macron cherche aussi de dire. Le Congo-Zaïre est un grand pays. C'est vrai, la France, tu as dit que Baza est instigateur, n'a pas désordre de ça en Afrique. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas seulement la France, c'est les impérialistes. Mais nous sommes aussi, premièrement, les grands responsables pour nous se retrouver dans cette situation-là. Et ça, le cas-là, aux na mutaza na fièvre, au lingika ko blâmer la fièvre au lieu de soigner la cause de la fièvre. Hein? Présence impérialiste avec leur mentalité à néocolonisation en Afrique, quelque part, est une manifestation, il y a manque, il y a maturité politique de la part des dirigeants africains. Ça, d'abord, on doit le reconnaître. Tozolanda. Et quand nous regardons les dirigeants africains, un dirigeant à Outakawape, à Outinalola Kitite, c'est un citoyen qui sort parmi son peuple. Et tous un exemple à Congo, nous parlons de quel peuple? Nous parlons de peuple Oyo, du lundi à vendredi, à Fandi, à Sengaka Yezu, à Talere Passi à Congo. Chilombo, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas que ton père à toi, démarche na vine na mokila bato, zela ya kolela kaba France na ba Belge ba kokota makambu ya Zaïre, n'est-ce pas? Alors, hein? Maintenant, je repose la même question que Natuna toujours. Les blancs là au bazoka bakoko na biso baumbu bakena bango. Les blancs là ont colonisé bakoko na biso pendant presque siècle mobimba. Ces blancs là batiaka Afrique na esclavage économique. Hein? Donc pesi parents na biso ba premo kona intérêt moko exorbitant pour na toko kofuta kango de manière ya tozonga sima. Quand ton père à toi na ba diplôme na ye honorifique ya ki droit na ya tangaki. Quand il demandait à la Belgique, à la France d'intervenir parce que Mobutu Azala qui le diabolo. Ton père, à Monakate, que Batubatiaka Mobutu en place, c'était le même système là impérialiste. Tango papa na yo, na ba doctorat na tangaki. Quand chaque fois ba problème na biso, il demandait aux blancs là, hein, intervenir. Mais n'est-ce pas que ce sont les blancs là, oh ba comploter qui na tata na yo pour na assassiner Lumumba. Non, donc il faut se dire que Macron répondait qu'il y a bien été. Il fallait que Macron a mes maillots na cours et lecture et histoire. Hein? Parce que tu sembles être un bon chrétien. Avec un petit mémoire court. Comme tout bon chrétien qui se respecte. Hein? Hein? Mais c'est ton père. Moutatambola qui a comploté Naba, impérialiste là-bas, assassiné Lumumba, n'est-ce pas? Et vous attendez à quelles conséquences? Hein? Quand Lumumba, un nationaliste, un panafricain, doit battre yé. Parce que Bamindele Basepela qui n'est azaki kotia Bamindele mal à l'aise. Boité, avec complicité de ton père, c'est ton père qui a signé l'arrestation de Lumumba. Boité, maintenant on se retrouve avec Mobutu. Pendant les 32 ans, c'est le même système là, Basia, n'a pas service à secret belge, n'a pas français, Mbatiaka Mobutu en place, n'est-ce pas? Ton père, abandonne que nous sommes à la poste qu'on n'est pas Mobutu. Boité, à mon qui m'a Bamindele wanate. Pourquoi il n'a pas cry out que Ndenganin Bozoko assassiné Lumumba, patati patata? Ton père était silent. À combien de fois ton père a attaqué ces blancs-là? Tozolanda, nous sommes en train de payer le prix, les conséquences de ma aventure et ma démarche diabolique que ton père avait fait. Hein? Non, il ne faut pas qu'on y ait l'abattoir, l'hypocrisie, la France, ce que tu as en Afrique. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que la France et les impérialistes baza bana malamu pas du tout. Mais nazali pe koloba tangu yo mutu au lieu na mesa na diable. Opesi diable option comment on dit opportunité ya kokotelo na ndako et tu accuses le Satan pourquoi? Hein? Non, il faut être nani koloba vérité, hein? Ba prière pesa kanzambe kanda. Eza ba prière ya mutu na kibuzo banayo. Balio yo pa bandoki pour que ndoko bananzambo nzambe je réclame mon sang baliengai yo mwana nzambe balia ki ona nukoma balio pona kibuzo banayo alors olinga ki yo mtu sala ki Satan malamu pour comme malamu pour que ndoko accuser que Satan za mabe même chose quand est-ce que mundele azawana pona kotala ba intérêt na biso hein
Il me semble que Tobo Sanaka, une loi de la nature, hein? Parmi la loi de la nature, ça s'appelle l'instinct de survie. Bande konangato, c'est la réaliste dans la vie. Tokani, eza lokola boy. Nzamba pesi mutu l'autorité sur les animaux, n'est-ce pas? Mais supposons lion, na mutu bokutani face à face, et que lion alala kinzala, azana bambolo kote, azana option mususute. Na lo baboy. Lion, alia yote, parce que yo za mutu, zan autorité sur ye, hein? Sont réalistes. Lion akufa, poya za nyama, poyo za mutu, c'est ça. Je pense bien que si le lion là est normal, la nature demande que alia yo. C'est vrai que batubakolele balia yo kufi mawa, mais le lion devrait survivre. Tozolanda, oui, balia yo, eza mawa, batubakosala matanga, c'est triste, ce n'est pas une bonne chose. Mais balia yo ndengenin, tu étais en face de lion, et quelle était la position de lion? Le lion était dans la position de survie. Il n'a pas eu d'autre option à lier options à l'Ibosonaye. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec nous les Africains, le Congo particulier, hein? Les Blancs, leur pays là-bas en Europe produisent à ressources à mon côté. Loko la bango bazaka na mayele na bango bakoko na bango bautaka na ba marge ceux qui peuvent bapesa ka bango mayele na bango il faut bosala bopona technology na ba science pour dominer mokili. Maintenant biloko bango bazana ngo besoin se trouve où na continent d'Afrique. Tozolanda bango bazana ngo besoin pour bango ba continuer à maintenir leur suprématie. Eza loko la lion aza na besoin. Yo mutu devant lui. Lion aza na option mususu te. Yo moni donc cette interaction là yo moni ko pesa na ndenge nini. Même chose, hein? Tant que les Européens batali, ce que dont eux ils ont besoin se trouve en Afrique. Bisobe Africain toza lokola mutu, tolobi ke toza batu, toza na ba émotion, toza bana na nzambe, yezo kotala kaka. Mundela za lokola les lions enfamés. Bino bomoni ke interaction entre vous deux ko kenenge nini? Est-ce que c'est la faute de lion? Lion a salé la nature na ye. Bote. Par contre, toko kotuna na yo mutoza na conscience. Okendeki ko se retrouver na mbanga ya lion na présence ne comment? Toko tuna lion conscient na te lion saleli intuition, il devrait survivre. Boete? Alors, les Européens doivent survivre. C'est à nous les Africains. Ya kozala d'abord inconscient ya richesse na biso. Tala to bata valeur ya mboka na biso te. Hein? To banana na biso ba congolais to lo banana ba vérité. Boete? Tu l'embona globino boy. Ce que tu as sika toza lelo, c'est à cause des espèces des êtres comme ton père. N'était les démarches diaboliques de ton père. Boete? Non, si seulement on avait accordé à Lumumba la chance, peut-être histoire elle n'a que n'endenga mususu. Et ça un individu comme ton père, les espèces de cauchemars nationaux, hein? Utilisé par ces mêmes blancs là, oh yo bisika yo uta chilombolia ba bifotek na otondi. Ozu santé oye ozoko yiba pe biso na Congo yo na bana mère na yo, hein? Et tu te tiens là pour ça l'hypocrisie, les impérialistes ne nous voient pas. Na le ba criminel au bazana Kinshasa wana, oh ba camarade na yo, oh ceux qui ba yibi mbongo, obimisi bango après 2 ans. C'est Macron qui te dit que libérer ba miyibi après 2 ans. Tanga moyibi yo aza lié na yo azaka na makala. Tout bon moyibi qui se respecte. Soka yibi mbonga peuple ayebi ka kosala 2 ans na makala et puis abimi na n'est-ce pas? Si kon ngai na tuni ba juge ba bimisaka miyibi o bana mère na yo. Ce sont des Français, ce sont des Américains, hein? Bana mère na yo bazoko kangaka bango na aéroport avec les $800,000 ya peuple congolais. Ce sont les Français mtu batindi ayiba. Yo moko chilombo moyibi moko ko sakana te. Ce sont les Français mtu ba biso yiba, hein? Of course zo sala musala ko rejeunir mama na yo. Hein? Ayaki na fasi âge na ye lelo azongisima boite ozo sala musala solo c'est la famille no musala. C'est toujours c'est les Français qui te disent que yiba hein bango doze biso que coopérer na ba M23 hein bande konanga. Je veux dire que le problème de Congo commence avec nous-mêmes peuple congolais. Yango bomoni amoko mamuluba na lekisaka batan na lingata ko loba susu te parce que moko makamba Congo c'est fatigant. Quand on a la chance que Macron ait l'issue soit na Congo wana, hein, n'a pas parce que Congo comme kimbo comme isolé. Ton esprit a bien bande konanga, le pays la fatigue, hein. Na banza même Zambe na lola regrette d'avoir créé ce peuple là congolais. A regrette ka nanga créé biso. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Namboka wana?
il a béni cette terre-là, na nyonso tokoza nango besoin. Pour nous la grande puissance, tous la grand peuple. Mais buzoba na biso moko. Kozanga maele na biso moko, mutema mabe na biso moko. Et ça dit que un petit peu tu l'envoies au rason et nous sommes agressés par Rwanda. Et ça le rôle à yonda ngoza na taille no wana kamutumo kwa mukele kete ka mwana moka muke azo bundisa yo potelemi mwana aza ko agressenga mwana aza est-ce que Rwanda n'espère bien Rwanda ko agresser Congo na bututo na moi. Mais ceux qui Rwanda zo ko agresser Congo ce sont les impérialistes là, oui. Mais les mêmes impérialistes, utilisaient des espèces d'individus comme ton père pour déstabiliser la région. Ton père, son rôle était quoi? C'était de déstabiliser la région, de trahir Mobutu, de trahir Lumumba. C'était ça le rôle de ton père. Et tu te mets là, avec Sabatunine. Que yo za angelou, tant que tu t'as la que tu te montres que tu yo. Comme moi, quand je te vois, je vois l'espèce d'aventurier de ton père. Ni t'étais lui, ni t'étais ton père. 8 millions Congolais bakoufi grâce à ton père. UDPS parti politique à assassin. Yaba voyou yaba kuluna. Source na bino mabe. Bata ba fraude. Kaka nengo yo yiba kambongo nenge tatano yiba bulletin batukuna na université Louvenium. Boye la biso bas transcript ba kuria tangaki. Et puis ce que docteur ngo honorifique ba pesa ki po eloko nini asalela ki bango. Kasi parce que zalaki na kati ya coopération na ba impérialiste. Ton père a travaillé pour le parlement belge. Ton père était au service intelligence ba belge. Et SIA aussi. Yo zo ko lakisa batunini ya Chilombo. Toi tu es yo ndongo za nozape cauchemar ya Congo. Oza cauchemar ya région comme fut ton père. Et le parti politique de c'était parti politique qui doit être aboli. Nzamba zalaka ko effacer ba malakite. Soka ko effacer UDPS de la face de la terre. Mboka wana kozwa kimia. Soki mboka wana eza na kimia te, c'est à cause de l'existence ya parti politique na yo. Na ba voyou wana bazalaka wana na kati en commençant avec ton père. Donc il faut pas quoi jouer ba hypocrisie wa Chilombo. Quand est-ce que toi tu as aimé le Congo? Non, comme c'est toi le... Et puis yoko futa masuma papa na yo. C'est vrai que c'est ton père qui a fait, mais yo il fallait boya tant ba proposer qui président il fallait ko boya. Le col ndima ki yo ndo so mema mikumbo na mapeka na yo. Na le bien quand est-ce que yo na famille no bolingi Congo? Quand? Depuis quand? Pour comme milliardaire. Ndé place bolingoye? Quand est-ce que vous avez aimé le Congo? Ton père qui était ton mentor, quand est-ce qu'il t'a appris à aimer le Congo? Na ba aventure na bande ko sala? Quand tu l'as vu Laurent Zokoyana étranger, où était l'amour du Zaïre dans le cœur de ton père? Où était cet amour-là? Ton père a décidé de fragiliser son frère Mobutu pour ne avantager l'armée étrangère chez nous. Et toi, tu veux pointer les doigts, on nous fait la guerre, on nous fait la guerre par Banamer Nayo, les alliés de ton père. Ndebasala kabiso guerre. Tu as oublié que ton père s'est rendu au Rwanda, il a dit que ma personne Banyamurenge nationalité. Kaka lokola ba connerio kende ko ba kuna na Londres, que les Banyamurenge sont nos frères et sœurs. Et ça idéologie na bino ya famille. Ennemi du Zaïre, c'est UDPS. Le traître du Zaïre, c'est Tshisekedi Etienne Wamulumba. Le démon courant et présent du Congo et de la région, c'est toi Félix Tshilombo Tshisekedi. Si seulement tu peux te dégager. Au conseil la biso service à malamu. Si réellement tu aimes le Zaïre, dégage. Aussi pembongo mingi. Ma arrêtez ko ba miyibi so kangi ba miyibi. Ba miyibi ba yiba kabiso mbongo so kangi bango. Bo so zong simbongo na buko l'état. Eke wapi. Si bo yibi boke ko bimisa ngoli banda na bambaka ngo bokenda kaka ba impérialiste wanati. Tu veux nous parler de quoi? Yo to checker en France, on a ba compte bancaire combien en France? Total, on a Belgique, on a un compte bancaire combien? Combien est-ce que ton père a investi dans le Congo? Kabila, on coûte bien Rwanda, il s'est beaucoup investi dans le Congo. Mais trésor, il y a tout na yo, c'est la Belgique, n'est-ce pas? Si vous avez linga biso quand? On a copié biso comme c'est votre idéologie et tu joues à l'hypocrisie pour des raisons politiques. On a le beau guerre. En 2018, il y avait la guerre à l'est du Congo. Est-ce que ça va empêcher les élections de 2018? Les élections truquées par toi et Nanga, les élections, tu as bien présenté l'argument. Oh, que Batumsus Bazali displaced, désavantagé, moi, je vais voter Zate. Donc, tu n'as pas un doute résultat et déclaré comme président. Parce que Guerwana Est à Congo et Bandi, le lobité, bah, ils abandonnent depuis Kala. Bete, c'est quoi, yo, comment est président par quelle magie? Parce que Kuna Guerre Zali.
kuna ba congolais msusu moye ba voter za la kate sikoyo na votaki yo koma ki congolais po baluba nde ba votaki yo hein donc ba kuna na est bango ba congolais te hein dans ce nalandi lo bel na yo zali illégitime. Tu n'as pas été voté par tous les Congolais. Toute la nation n'a pas participé aux élections. En 2018, il y avait la guerre à l'est du Congo. Donc, yo, comme président, parce que Balou Bande va voter qui yo, oza illégitime. Tokani, tika kwa la batuba ba raison zangatina. Parce que ces mêmes raisons-là, quand ça t'a arrangé, au télémakiao, nous irons aux élections. Nous irons aux élections, n'est-ce pas? Toko kende pas élection à Néoyo. Tokani? Parce qu'il n'y a rien qui a changé là-bas. L'Est, ndenge yo kutaki, ndenge pezali, tika wele osaba discours rebelle. Et puis ce qui est totalement là, makamboele kanana Est, zali conséquence. Il y a mauvaise politics, il y a bino ba démocrate boeli biso na Congo. Non, bande konanga il faut te lobaka na vérité. Papa honoreng banda lobaki biloko yo. La classe politique congolaise est à genoux. On y a mona ba pays bazanga qui même kopesa biso respect. C'est à cause ya manque ya classe politique tozanango. Nous avons des aventuriers à la tête du pays, les jouisseurs. Bana moko mike ba yako sala bana école maternelle ba sande na kiboko onzi na mboka. C'est ça les conséquences que nous sommes en train de payer, hein? On y a mona ça ponani parce que ba tentende ba diriger kamboka ona. Si seulement le Congo avait les hommes, si seulement il y avait les hommes intègres, compétents à la tête du pays. Je pense bien que 5 ans zamingi mboka ne ko sa trajectoire mosusu. Mais notre malheur, les espèces de démocrates ici, les alliés intimes du diable lui-même, Outa baya ko zamboka na biso en otage na 1997 officiellement, bazo ko changer kaka bilongi, mais ça kaka bango wana. Ba parvenu moko boy sur tout secteur. Une armée. Hein? Agenda la muki, c'est pas agenda, c'est pas Juda, la muki a commis colonel. Moutoya Zambouzu bizarre a commis major. Ce genre de... Est-ce qu'à l'époque de phase, on avait ce genre de théâtre na phase na biso? Phase c'est qui une armée à Kobanga. Comment voulez-vous Rwanda ba respecter biso tant Rwanda sait que armée na biso za rempli na ba tintin? Hein? Quand il y a que ba école maternelle na armée na biso, bolingi Rwanda babanga biso comment? On n'a pas honte chaque fois que Rwanda bazo ko attaquer biso, Rwanda bazo ko attaquer biso. Comment est-ce que nous sommes arrivés au point que Rwanda va attaquer biso? How? Hein? Sur ce point-là, c'est vrai, Macron cherche à sauver la peau de la France, mais il a aussi raison. C'est à cause du manque, il y a classe politique intègre na Congo que nous avons ces conneries que nous sommes en train de vivre. Paul Kagame a utilisé politics à cause de Rwanda na carte de la terre. Qui parlait de Rwanda à l'époque de Mobutu? Nananga banda ça la même attention à Rwanda. Hein? Mais c'est les politics à Paul Kagame. Ndebe élever Rwanda. Et chez nous, on n'a pas de politiciens au Congo. Hein? Chilombo, yo comme président aux yeux avion au bandi ko tambola no lokolo za la ministre des affaires étrangères ozo kendo ko lukaba coopérant o bakwa ko somba ba diamant na marché ndenge yo na vidie ichimanga bozo ka ba 10% na bino, n'est-ce pas? Mais au bossa na ki que ceux qui seulement ba lumière pays et peli na mboka wana. Ceux qui ba balabala et tongami na mboka wana, les investisseurs vont venir. Congo eza lokola la belle femme, elle n'a qu'à s'arranger mibali ba ko solliciter ye. Hein? Parce que mon amant qui t'a quoi sûr d'elle-même à kendaka ko s'exposer tambola so lukanine. OK bité même na ba église to nyataka makolo kunate. N'est-ce pas? Mais moi chose est tout là. Azana ba défoming. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque vendredi soir à quelle veille de prière. Chaque dimanche tongo azana église. Azo sambela que peut-être frère moko ko komona n'est-ce pas? Bon mona ka si on pense ba sûr d'elle-même na ba bloko wana ba koneri wana. Non. Parce que bolinga te mobile akomona ta na musika. Congo c'est la même chose. Congo est rempli na richesse. Sur tous les plans, Nzamba bosana ki kopesa biso loko te na Congo wana. Nzamba batozala kanda ta na likambute même ba prière na bino bosala ka chaque dimanche et pesa ka ekanda. Asali mboka na mutema moko. Bakoko na biso ba délégué ba ptikeli biso mboka moko kitoko. Mais na buzoba na biso moko. Qui mutema mabe na biso moko. Manque d'amour ya mboka na kozanga ko ba valeur ya mboka na biso. Chilombo, si toi tu es un homme conscient, est-ce que yoko ko banda ko tambola dans mokilo zo ko luka ba investisseur na baluba wana ba tentin lokola yo bazo ko encourager na biloko wana.
Le Congo eza bamboka moko dès que mutu asika komi na président ben investisseur bango tout bakoma ko solliciter mutu wana. C'est comme ça que le Congo marche. Hein? Tout le monde veut le gâteau du Congo parce qu'on a morceau à gâteau. Nde bongo Congo ezali. Ce n'est pas le président congolais ko banda ko luka ba investisseur. Non. Qui n'est pas au courant de la richesse qui se trouve au Congo? Nani mutu habité. Mais tout le monde est aussi au courant que c'est les mauvaises politiques au Congo qui ont facilité le désordre de Salamana Congo. Et chaque fois qu'un régime au Congo cherche à changer, au début, on approcher le nouveau président. Malheureusement, par après, ils comprennent que Zoba Mogo Benda est remplacer les sous. Alors, on continue à bango qui mouibi na bango. Et bon, on a négocié avec un bourrico. Qui négocie avec un bourrico? Un bourrico a tapé diamant, si on a une valeur à diamanter. Ndebo biso toza kunati to soka bata marke wanati eza lokolo zili banga diamant pesi mwana mukie sako saka nango kebite abosani nango wana pas ebi valeur nango taza conscienté. Est-ce que ça faut ya diamant? Le diamant reste le diamant. Et ça que le diamant ça na maboko ya mwana za conscient na valeur nango te. C'est comme ça avec le Congo. Congo est-ce que ça mboka moko toko le Congo pouvait faire mieux. Hein? Ou totang ba Belge ba kendaka le Congo ezalaki le fleur de l'Afrique. Toka ka sonité hein? Oh, Kinshasa, tu Libye, na l'anniversaire de Kinshasa. Hein? Le Congo, là, ceux qui chance, c'est dirigeant moko ya malamo. Mbokana devait être un pays exemplaire de l'Afrique, au Québec dans le monde. Mais, qui a une aptitude, il y a pas dirigeant na biso. Mais thème na bango ya mabe, na babiloko bobengi ba église. Mawa zaka na raison. Mao batune makambi ba chrétien ba ngai bakende kuna pe na China bakende kosaka kokoluka ko influencer kunati mawa boya ka tete bakal batuni ya lobby religion ezali un opium pour le peuple azalaka na raison tala makambi ya sala la China. Comment vous expliquez China est envahi par Japan, colonisé par Japan? China bazale kaka ndengwana. Aujourd'hui China est cité parmi les grandes puissances du monde. Lelo China bazoko tiape mundele bazoko zangise pongi. Nani mutapesa bango la wana pe malamu mao bango baba na nzambe te boyeli bato o yezu siko nzambe asalaka chinois azanzambe te nzambe asalaka arabu mutu te hein sel mutu na mokilo yo ezalaka kaka romain parce que le christianisme ngo pe utakuna na ba romain. Mais si c'est ça l'argument siko yo mutu mwindo sambela kapona nini parce que apparemment nzambe ngo ibika nde ba romain chinois za mutu nzambe asala te hein. Non, bande konanga ta bande komitala faute ezo bande na biso moko tozolanda et chilombo. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux yo moko bande kozala un homme sérieux tokani ba miyibi oyo baza soki ba yibi mbongo ya peuple tes amis là soki ba koti na boloko 2 ans ba bimi hein la justice congolaise n'existe pas. Oh, tatana belaka bateau, la justice élève une nation, la justice. Maintenant, quand tous tes amis voleurs volent et puis après 2 ans, tu connais la justice nini? T'es beau pire que ça l'est. T'as l'élévation en Goana, tu te lamentes de quoi? Ngana ko pe tort parce que faut te abandonner na biso moko. Tokani, tatana yota mazaki ko collaborer na ba impérialiste. A monaka conséquence te, ya ki traître na ya monaki angote, hein? Lelo tozo kufa, lelo tozo mona, tu parles ma guerre la Congo ba guerre. Quand Laurent Azoko na étranger, Tata n'a été au courant, n'est-ce pas? C'est à mon avis que Laurent était accompagné par les étrangers, n'est-ce pas? Papa na yo, est-ce que l'Obaka t'a pas conscientisé ta peuple congolais que tia barenze na Laurent? Il pouvait le faire même na Kinshasa. Que Laurent encore comme na Kinshasa ta zone na bapa. Ton père ne l'a pas fait. Nani moussa arsène papa na à l'obélo côté. C'était les blancs. Boité, ton père est un grand peureux historique. C'est comme en 2011, Tata n'a gagné l'élection. Le peuple qui n'a pas bima soutenir. Hillary Clinton, bengi Tata na yo. Kamekate, ton père n'est-ce pas kazonga kimbangu nandako lokola kampuku moko bolokola kanyau, peureux qu'il était à son mbangu. Ce qui va tenir, IDPS ne fait pas la politique des armes. Et ça va langage un peureux. Tata na zaka mobile abitumbate, mutumoka bangaka bangaka. Hein? Teleka mwanoy. Tata na ngaka bimana lopango akende wa ko sala ba marche na bateleka ka ba soda ke tata mitosa tata na sala kanini mbango songa na lopango n'est-ce pas atie monyere na mutu asimbi bible na mama na yo aprete ba sermane na kati ya lopango tozolanda ba eza ba aventure na bino bo sala ka depuis kala hein
Yo moko ye ozoloba bien, oh je n'ai jamais manipulé les revolvers. Oh, je ne crois pas dans la guerre. Ah bon? Mais yo kende ko tangela batu Bible kuna na stade de martyr kuna. Et puis ça stade Kamanyola. Ba kombo na bino ba martyr ezangati na wana bwela batu. Le Congo a 11 régions. Teokani et puis stade wana ezala Kamanyola. Boyo ko changer et puis mboka na biso komona ngo Zaire. Boyo ko changer ba bloko na bino wa. Eloko malonga bwela batu ezala te Congo. Mboka moko kaka chaque fois tozaka Congo tozaka na kimia te. Ezaka kombo moko tambola kana ba malheur. Tozanga na biso Zaire na biso ndenge tozalaki na kimia tozalaki na sens ya respect. Tozalaka Congo soki toza Congo loko na malamu to bénéficier na kombo wana. Tata na ke ko tela batu monyere, tata no mutu mabe, asali nyonso démarche na ezaki batu ba ndeba ba debout congolais. Wutanze mone beta maka Congo ezalaka debout, si Congo ezalaka par terre. Debout congolais, ce peu debout congolais ce qui peut ni. Zembu mabe d'abord. Même mélodie nango ezaka pe kitoko te. Yo bongo comparer nzembo na hymne na la zairoise. Yo na lobby na même na Bible. Nzambe bobenge éternel Dieu des armées. Ye moko bundaka. Bina ba Kristo bolobi yezo ko ya poisala ni na bunda Armageddon na Satan. Et comme tour na biso na Congo, oh tete tiki na maboka Yezu ko bundela biso. Mais bina bolobi que Jésus était avec Dieu depuis le commencement. Tu comme bitumbo nzamba bande ko sala à travers King David. Yezo peksa nzambe te pona nini. Et comme na tour na Congo biso ba envahir biso ba bomaka ba violer, oh parce que to sambela Yezu. Wana verset biblique nini. Pour y le baki kayi ko abolir loi Moses te. Bande ba aventurier. Maman na ko le beau président na bino sambela ka mingi, azoko sambela mingi pona mboka. Siko tango yo sambela mingi pona mboka. Ndeto leba prière na yo. Te o sambeli pona mboka, nde guerre silit. Kasi il fallait que silat. Il fallait que ba prière na yo comme minduki et sili sa guerre. Il fallait que ba prière na salaka et ta sécurité. Siko tu te lamentes pourquoi? Po yo sambela ka. Tu te lamentes pourquoi? Donc oza mutu moko zo makambo ya tu te contredis. Te tango yo moni que ba prière na maman na lo baki yo salaka. Kasi siko tu te lamentes pourquoi? Il faut que la prière ne s'arrête. Parce que nous avons un monde pratique à vivre. Un pays se libère par les armes. Le Rwanda, penses-tu que tout Rwandais ira en enfer? Attendez, les chrétiens, il faut être réaliste dans la vie. Rwanda n'a-t-il pas les enfants de Dieu dans Rwanda? Alors, mais ça n'empêche pas que le Rwanda doit survivre. Et le Rwanda va faire ce que le Rwanda va faire pour que le Rwanda existe. C'est à nous, le peuple congolais, de défendre le sol congolais. Non pas que tikango oh la prière yezo atala botondi seli batu ba église pamba kaka pona ko comme ça peuple na plus bas même qu'à jamais ba belge batika ki 15% population bazalaki nani literate tango bango bakendaki veut dire que le reste abatu mawatro bina ba démocrate boye mwanda mwana to tikalaki nango na ebite bo shrink les sous pourcentage wana qu'est-ce qui a changé ba démocrate bazumboka ba chrétien ba se multiplier buzo ba peke ko se tripler bon to zaka sous normal parce que ce qui bloque na bino na bosala kazala kata ezaki na solution na banza Yezu ndasa kita pour ba prière beta magana Kinshasa na banza nda Yezu akita sasa la Armageddon kimia kota na mokili ville mobimba ce qui ba bibo tele matobu ndela mboka wana bobima kate ce qui ba bibo ba pasteur chrétien bazo sala renya ba chrétien tala batu ba kekuna na stade de martyr ba ba keko sala renya ba chrétien. Une religion est là kabina na nzela ba fimbo. Kasang boke ko sala kuna yo chilombo zole la pourquoi? Religion no wana kasi fala ke elle a solution na mboka. Tu te demandes pourquoi? Ozo accuser batu pona nini? Tikete religion na yo e bongo me koma minduki, religion na yo e pesa biso solution na mboka. Faut pas se lamenter. Po binonda kasi binonda bo mela Bible, ti bo terre Bible c'est la bino. Bongo biso te Bible. Ezande binoti. Ponza mbetanga sala ka mokili ayebi peuple mususu te. Mundele nzamba salaka yete chinois nzamba salaka yete nzamba sala obeba chrétien congolais boete tokolo basu nini tikete bible na bino ela biso solution mais o tulombotala na kono kutu musika Macron est un con. La France est derrière beaucoup de conflits en Afrique. Na oti koloba nazali que la France est innocente, pas du tout. Mais je suis aussi en train de dire que nous aussi nous avons la part et la responsabilité na makambo tozo vivre. Et l'incompétence et le manque de l'amour, surtout venant de nos dirigeants. Le Congo est simple. Si seulement le Congo aurait la chance, les hommes qui aiment le Congo, les hommes qui sont compétents,
Congo wana ekozwa trajectoire mususu. C'est ça la maladie du Congo. Eza makambo mususu to kende de gauche droite te. Congo eza na libabe banguna nde bazozala ba président na Congo. Bana ya bayini nde bazozala ba président na Congo. Tout celui qui nous a amené le tort, moi na s'est retrouvé président au Congo. Nous nous attendons à quel résultat? Hein? Laurent nous a amené les étrangers. Son fils a continué l'idéologie. Bon, à l'époque de Mobutu, tu as M23 na baf de l'air. Oyo ba langage sika et la biso na nzela ya bapaya oyo ba congolais traître ba la biso. Ndete ko ba technologie ya batoyo. Qui parlait de Rwanda même? Hein? Le Rwanda est devenu Rwanda à cause ya tatana yo Chilombo. N'était ton père. Est-ce qu'on parlerait de Rwanda aujourd'hui? N'était la démarche diabolique de ton père. Est-ce que nous aurons connu Laurent? Est-ce que tu as dit que tu as une race ben surconscient à Kingakati? C'est à cause de ton père. Hein? C'est à cause de ton père. Quand il a biso ba hypocrisie wate. Ça la biso plaisir. Quand nga bisaka na okende, oso yibi pembo belé. Peuple congolais, nga nazali ko expect eloko moko malonga venant de Chilombo te. Tel père, tel fils. La pomme ne tombe pas loin de son arbre. Yemoko alobaki ke tatana yazalaka mentor na ye. Si ton père était un viancor, yubino bakanisi Chilombo yazanani. Yenda comme sérieux, il est comme son père. Boité. Alors, t'as le peuple congolais terminé la récréation avec ces démocrates. Bakende ko la démocratie na bango na Kigali. Oui, ça tombe peu bien Kagame pas un démocrate. Hein? Bakende kuna basala makam na bango démocratie kuna. Bisoto zong sa système républicain na kati ya mboka. Nous avons une république à sauver. Tokane bato bakende kuna na Kigali na ba démocratie na bango tolembi bango. Bato ba désordre. Chilombo tika hypocrisie. Ozolanda, bokangi susu mana mère na $800,000. Ça ko bimali susu a lobby. Bete, le balabiso ya ko bimakan. Année prochaine, po babimaka na bango kaka 2 ans kuteza mingi. Tangela biso moyibi oyo azalié na régime na yo azanan kaka na boloko. Babimaka kaka, n'est-ce pas? A évadé boloko. Et abimi. Et bon babela ka soki bakangi bango. Tango azoyiba bazaka bonne santé. Soka koti makala ndabelaka. Kamere tango azoko sala baja komel biso livre pour écrire un livre ça prend du temps. Wana bela quitté tango akomi pourquoi j'ai choisi Kabila là il est en bonne santé n'est-ce pas? Et comme makambu akende ko répondre na kimoyibio na ye abela kanaye kamere yo bela ka maladie nini yango yo maladie yango bandi yo kan tango komaka ba livre na buzobo bela ka tete en bonne santé n'est-ce pas? Et comme kende na makala tuntuka ko tuntuka kate au salignon so sala ba régime konda poto mono koza maladif tu en bonne santé zonga na makalo kende ko sil s'appelle na yo maladie ngo bino kaka soke combien de conséquences à l'osu au boko lia po konda. Allez moi sinon sala bato ba théâtre na ba passer le kutaba bimina balabala ba ke ba prière yezo lo baka si vous voulez prier entre dans ta chambre dans le secret prie ton prière qui te voit dans le secret hein prière ngo moi sina yo tango assemblée na ba boloko na ko ne fallait que ça la marche publique. Tout le monde doit voir que ta femme yenda sambelaka. Si ko ba église nyonso na chaque avenue na Congo kuna basala kanini. Moi sinon nda sambelaka. Et puis il y a sa femme exemplaire prière ni asalaka. Hein? Ce qui est présent dans le Saint-Esprit alors na comme peut kokota doute l'existence du Saint-Esprit. Ba aventure na ba aventure. Boyo sa bisoka bakamoko zalaka te. Hein? Batumoko sans morale, batumoko na bete bisikani bo uta bino ba démocrate oyo. Boyo biso makamba mabe. Vous infiltrer dans nos églises, même églises on a critiqué. C'est à cause de vous les démocrates. Hein? Regardez vos pasteurs. Hein? Mukuna, lié na bakabila oyo, asali sali ba aventure asali makama mabe mingi. Ti fin de fin tomoniye. Mike Kalamba, tangu Tshisekedi azoki ki présidence. Si Kalamba azalaki kuna zoko yemba, ya haleluya, oh Yesu. Boete nzokanda yebaki ke bango mbele bataba désordre Chilombo azalaki na ye Gisela zoko bomba Kalamba yazalaka na zide wadi na espèce wadi na ye na ba vaseline na ye aye kolobo ayebi sika vaseline ezalaka na ndako na ye te mais a utiliser ki angoti donc ayebi sika ezalaka ba démocrate ba pasteur démocrate tala Moses Mbiye kamona moko muke aye ko décrire devant les gens un pasteur démocrate bakenda donc na yebite bino bato ba démocrate bozande ngeneni beaucoup de dans les églises de la kesika ya nsomi ezala ki bandroit ya respect to banoke na église zo kendo na sens ya bobangi na nzambe ti
Tango ba pasteur démocrate qui sont comme le virus, ba parasites. Bayeko côté la biso dans les églises, bayeko fingisa comme Yesu, bayeko bébé, c'est tout ce que les démocrates ont fait sur la terre des hommes. Ba démocrate boza lokola ba parasite, partout bokota qu'il faut bo bébé ça. Secteur nini na société ba démocrate bokoti bo bongisi. Nyonso bo bébé saka, éducation bafoué. Les églises sali. Donc makambu na bino yango wana. Nga bina poka Mobutu, ba passer bazalaka te. À l'époque de Mobutu, les gens ne priaient pas. Est-ce que tu bandais comme mon makambu tozo mona lelo? Tu bandais koyoka makambu nga tozo ka lelo? Tozaki na ba musicien, bo banda fingo ba musicien ba voyou, ba musicien ba tabakisi. Mais toyebi bango te, to mona ka bango te. Mais soit disant bino ba tobotondi MPV. Toyebi bino, to mona bino. Wana pesu ko za na verset biblique nini? Ezaka na Matthieu to ezalaka na Jean. Yezu kutu Yezu mwana nzambe ba wakende bakene kuluzi ba bombi ye quand même alati seli ngbanda. Mais bino batu ba ekolo ba boza ba serviteur de Jésus to mona. Bande ba aventurier moko boy, les espèces des agents de l'antichrist. Boye ko sali sa batu ba jeu. Ale yo petit lomboye o sali ba jeu na ko fukama batu wana ba sambele lopo ba pakolo lisusu. Ozala kanona corrompu ale ba bakisi lisusu. Chilombo tu n'aimes pas le Congo. Tozolanda, tika ba aventure. Et puis ba français za ngope langue na bisote. Bon quand tango lo baki ba français no milai milande lo belo konini. Hein? Etali bisote. Mbala sima kutu ngana lingina mona président na Congo oyo ke Macron ko ya président na koloba lingala. Macron ba kozula ye interprète. Tango Macron kendaka na China, président China koloba na kiti mandarine. Tolandi boni baba complexe zanga tina ko, hein? Ozola boba so biso respect ba ko biso respect ndanga nini tango tozana na no langue na biso même devant les blancs photo baka langue mundele. Religion na biso même c'est toujours la religion que l'homme blanc nous a appris. Tu veux quel respect tu demandes, hein? Avant de demander que tu veux qu'on te respecte, montre que tu as une identité à toi-même. Tu n'es même pas fier de ton identité. Tu n'as pas respecté le conine, hein? Oh, tu connais même le nom de ton Dieu à toi. Tes anciens t'ont appelé ton Dieu par quel nom? Regarde-moi une espèce qui appelle Dieu par le nom que les blancs lui ont appris et tu veux dire à l'homme blanc de te prendre au sérieux. Le jour que tu vas devenir autonome mental, tu ne seras plus un esclave mental. C'est à ce jour-là qu'on te prendra au sérieux. Aussi longtemps que tu es un esclave mental, tu es mentalement colonisé. Au continent cause à la genou devant tes blancs-là. Mais, wana makambuno chilombo, toi en attendant que perdre na en attendant comme normal. Tozolanda, nous avons un pays à sauver. Tokani, le Congo a besoin d'un homme à la tête du pays. Un homme conscient, un Africain, un panafricain, un nationaliste qui n'a pas peur de la mort. Quelqu'un qui met d'abord l'intérêt du Congo en première position. Kozongi sa mboka na république. Kozongi sa droiture na mboka. Ko servir la nation. Tokani, okomona ndenge mboka ne kozwa démarrage malamu. Nde mutu tozana e besoin. Tant besoin ba pamba ba tola tela ba veste ba français milai. Toke na français wapi? Comment ils ont pointé musapi na Macron zo ba langue na c'est ça langue ba aventurier. Bo sobo mona mutaye ko kosa mutu na lingala. Si ya ko kosa na français. Alors comme bala ninga kosa moi ça kosa kana langue ninga na français. Ma chérie tu es belle je t'aime. Kaka na français. Na lingala ko sonner bien te. Na lingala ko timbela que c'est un menteur. Tata na banda kosa biso na langue ninga kaka na français. Bon ya banda ba lingala. Tout bon menteur qui se respecte nous ment en français. Et tout bon escroc qui se respecte s'habille en veste et cravate. Boete, ekas. Oya na bateni na ba escroc, ozoko ba langue ba menteur, olingi to sala nini? Kaka ba complexion na ba ide personne nde bazomona. Chilomba lobi loko nini? Olobi loko nini? Yo lobake, eloko ni FC Macron lobakate. Bon yo zamutu, yo c'est le verset biblique otanga qui c'est ça livre ya Jérémie de lamentation de Jérémie. Yo ba masolo ta King David otanga kate. Poso ko tanga ko ngo komona ke King David azoka courage ko bundisa Goliath. Tozolanda? Oza mutu mobimba tala président mobimba à genoux. Koko ma président oti à genoux ba sambelela yo. Boete, bon yo so telema ndenge mobala telema. Yo saka mutaba à genoux. Sur toutes les choses, sur tous les plans, oza mutaba à genoux. Ozonga bo à genoux. Chilombo, c'est que tu es un homme quand même. Yango yo, pantalon no lata kezala nini? Tala lata no kasiliputa, lata no taliputa.
Pour même moi, une femme, ça va passer un micro. N'a tanda Macron très très bien. Et puis na lingala, n'a tanda na lingala. Yenda ngaka look interprète. Après tout, oh, y a quoi comme manqué chez toi? Talanga bachilombo musus. Macron a osé le temps, a zappé au confronter chez toi. Pour moi, on manque de respect bazanango. C'est ça les conséquences quand tes élections ont été triquées. Tant existence na yo, ce sont les blancs qui t'ont facilité. Yango bazo respecté oté. Tu veux pointer le doigt, c'est là où commence le problème. Ozui, bah a manqué, c'est le très bien. Il faut manquer le sous. Quand tu fais la cage gifler à ta ozui. Toi tu vois à l'époque de Mobutu, président français a manqué Mobutu na kati Kinshasa, et ça la makawapi. Macron, est-ce qu'il y a cause au courage à Kolobela pour que Kagame ndenge wana na tonwana et puis plus pire na Kigali? Mais il le fait avec nous, ça doit t'interpeller. Parce que bazo respecter ote, bazo respecter bisote. Tika bloko wana, kanga biloko na bisaka na yo, zonga na kuna na Belgique, après to zaka no pe esclave mental. Zonga kuna pas mettre no tika biso tranquille. Toi on a besoin, il y a un Congolais à la tête du Congo. Et quand je dis un Congolais, c'est ma de père et de mère. Être Congolais, c'est d'abord aimer le Congo. Mettre l'intérêt du Congo en première position, c'est ça être un Congolais. Père de mère, père de mère. Yo za de père, pour de zakano de mère te. Oza de père. Yo linga kabiso, bami yibyo bazoko yibaka mboka na mbongo na biso. Sibaza de mère et de père. Boete, e bongo vidéo yichimanga, za de père et de mère te. Mambweni, aza de père et de mère te. Oyo bakangi kuna na 800 000. De père et de mère te. Vital Kamerhe, de père et de mère te. Alors, besoin qu'on utilise ça comme couverture pour se couvrir. Besoin que ça la salama comme na mabe ko yiba. Besoin que oh de père et de mère de nazalo batek étranger à Kambamboka. Mais nazali ko il faut revoir c'est quoi être un Congolais. Un Congolais qui travaille contre l'intérêt du Congo n'est pas un Congolais. Un Congolais qui déserte l'armée Congo toba yo Congolais soda. Boyo kangai malam. Tant yo soko déserter FARDC. Hein? Au commettre treason. Ce qui to kangi yo. Au moins ce qui Congolais solo azimutu ya mboka wana. Ce qui yo trahir armée c'est la peine à la mort. Wana zeraka kutu makambu. D'abord yo ko samba na cour civile te. Et puis cour militaire ekendaka rapide peine no eza liwa. Toyokani hein? Quand tu trahis le drapeau du Congo, yo conséquence liwa. Toyokani eza ndenge wana. Mais je comprends bosa la ba konerio parce que bana école maternelle ne ba kamba mboka. Mukolo ko kamba Congo. Nde boko zongi sa sens ya civisme. Boko zongi sa sens ya c'est quoi être un nationaliste. Bosa kana mboka na pe mingi to matope na ntokita. Non, Congo comme la jouer moko bo poubelle. Oh mutinyo c'est la mokonzi. Ki mokonzi buzobologie? Hein? C'est ça être ki mokonzi. Soko sala mabe wana ndo mimoni ko za gangi. Kasi kende na kigangi no va volontaire sala volontaire kuna na armée bundera mbokati. Wana kuno za pero tia mabolongo na so yeza tala yeza. Yezu mwana tata mwasi na yoti. Ye kende ko kufa kuna na Golgotha bando kufula makampa ya Congo. Boete. Te boya kuta kuna na nani na Rome kuna nani na Israel akufeli akeo bundisa empire romente ya ko ende ko bunda contre Rwanda na ba imperialiste pona makambi ya Congo. Boete bande kone kutu elibuma mama abundeli bangote. Mako ako bundela au Congolais parce que tu es son enfant par la mort. Batu mbaka batu la mort. Oh par sa mort il nous a sauvés. Ya ko sauver bino na vivante na mort nda sauver ki bino. Koko sela mtaba tu makambo. Et puis Armageddon na la kacha kozongela wapi? Ka kuna na Israelite. Akoyela bizina Congo kuna. Ndebo ngai na lobby. Bande ko ngai. Sala ngai mamuluba. Na komi ko sana nga ba intervalle ndenge na otiko ba na bandelike. Makambo belé zo salama toloba. Lelo na réagir quand même parce que espèce de con en français ayeko sakana na biso. D'un côté, Presikanda, comme on a courage, Macron Zalaki Nango, en face d'un frère congolais, peu n'importe, si l'on reste un frère, et plus pire chez nous, au Congo. Mais, c'est là où nous sommes. Pour Nanini, voici là où les démocrates, les dimenoratio, escaba mimibiso. Tu l'on peut être fier.
de travail bien fait de ton père. Voici legacy ya tata na yo. Macron wetu, il fallait que bete kutuna ba double patte. Il fallait que mukanyina omukuma na kumukuma penza ayoka yango ya bien. Ayoka yango penza que sa cause ya ba aventure tata na yo ko manquer chez lui. Good job Macron. Next time tu l'emba bengi sotawani, bete kutunde mbata. Hein? Comme ça yoka yango ya bien mona makambu résultat makambu tata na ya salaki. Ni tete son père bongo yo Macron ni tete Tshisekedi wa Mulumba yo ngozo courage kwa koloba na biso ba bobar na ba ton wana chez nous qui ne sait pas que la France bosala ka ba songi na ba guerre na Afrique qui ne le sait pas avion français o bakanga kuna na est ya Congo koma ki wana koma bino bako bana kindeka ko pumbwa si boyake na avion na bino pona bo distribuer ba arme na M23 n'est-ce pas ba koko basali ka avion na bino ekufe tombe panne poto ba vérité osolo beleli yango ba preuve ezalaka nango ke bino nde bosotenaka ba M23 na Rwanda eyebani nango. Mais d'un côté je vois pourquoi tu équipes monoko makasi parce que tu étais devant une femme en faillite, affaiblie, qui prétend mettre le pantalon. Si seulement tu étais devant un homme, on gozo courage Jonathan Macron, tu l'emboyoka sonité kamutu moko kamukuse moko boye aye pazo ko loba Macron ne se ba gifla ka mbate pa ya mundibu moko kuna na France azala kata mutu malonga tata wana asa mutu moko soko nika keka moko mali kofo ko ndobeta ba policier belge wana tanga beta ki wana Macron soko nike pe likofe ndengwana si ambulance na ke toka yeke na ye kamutu chana na moko boye pozo ko ba français aye pe abemilobisho français na moye tambola kate banzete nyoso bo kati na Kinshasa moye makasi ka diminutif na mtana telema lobisa ba français na ba veste no so la tako toka pona ko lobaka ba langue nezanga tina mbala sima lobisa bango lingala oui tozana biso 4 langue nationale na mboka tolandi tant yo zolo ba langue na bango pona nini et puis après tout ce n'est pas la France qui nous avait colonisé ceux qui posent un kema ba langue étrangère lobaki flamande kasi lingala next time ceux qui baye lingala ba dictionnaire lingala ezali aluka interprète ok bande konangezela nga mamulu ba love you all bye bye.